Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lopoto kota na partage to kobondela. Père éternel to pambolo to komisio na ngonga oyo nzambe moko bobele yo moyenge bene moke na likolo na se. Papa to tiki bomo na biso na maboko na yo na tiki bomo ya bana nga na maboko no esimba bino eza na moboto lite mokonzi moko te nguya moko ta koki na moboto la papa. Tika ete partage ya lelo. Pe méditation lelo esunga moko na moko to bebisi nyosa bokese no nom de Jésus-Christ Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo lelo po tokoma tokota na partage toko kende wana place tosuka ki bongo wapi. Tosuka ki na Lévitique. Na livre Lévitique tozwa ba Bible na biso Lévitique 25. Lévitique 25 toke na verset 8. Lévitique 25 verset 8. Tokotanga na lombango Bible loba na biso boye. Tu compteras cette année sabbatique 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Le deuxième jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Donc, na 49 ans, oko sonner son et la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez cette 5e année une année sainte et vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et de son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas. C'est ce que le champ produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendrez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous les considérez comme un saint. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez ou achetez, si vous vendez ou achetez un terrain à votre prochain, aucun de vous ne lèse son frère. Tu l'achèteras à ton prochain à compter les années depuis le jubilé, et il te le rendra à compter les années de récolte. Plus il y en aura d'années de récolte, plus haut tu fixeras le prix. Les mois, il y en aura d'années plus bas, et moins il y aura d'années plus bas, et tu fixeras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne lésera son prochain, et tu rendras et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Bandeko nzamba bandaki ko contrôler nyonso. Awa titre na biso eza l'année de jubilé. L'année de jubilé. Donc nzamba nde bato mosusu bakana sali jubilé naza kotika ndenge ezali boye nayembi mpe mingi nazoyemba lelo nasali jubilé nayembi mpo nalembi ndenge mpenza mando oyebisa bango alobi bane na bino so bosali bambula ebele atangeli bango mikolo ato tomoni na Bible eke olingi kosala jubilé ezali ane ya jubilé mpona kokumisa mpe kaka nzambe soki olingi wana bato ya bilanga azoloba so olingi otekela moningano bilanga okokonte bane boye okozala okoleze moninga te okopesa moninga pasi te donc na ndenge totekaka biloko
na ndenge topesa kolunga te otela moninga otekela moninga eloko moko ese beba nango yo ke kuna ko tekela mo webi ke eloko ane ese beba salela ole okitisa prix pona yo okitisa prix te alingi donc toteka eloko na juste valeur nango yango bande kolakisa bango azobisa bango ba manière nini okoki kosala po oleze moninga te tokangi na mo leze eza na bato mingi balezaka baninga eza na bato mingi aza wana kapo asala baninga pasi nzambe azolinga yango te eza na bato mingi aza wana kapo atukaka baninga nzambe azoba te ozoteka eloko na yo kolinga te eleze moninga nzambe alingi motu nyonso asala likambo na juste traité motu na juste valeur na ye tekela motu eloko oyo oyebi ke eza malamu po tekela motu pe na prix moko abordable prix moko oyo esengeli oteka na eloko wana eza na bato mosusu pota mosusu lelo akomona ke fufu eza lisusu te na mboka akomotekela bato soki combien donc amatisi fufu na ndenge moko tellement motu fo alia aza na choix te aokende ka asombi yango bandeko bible epekisa biso koleze mutu bible epekisa biso awa koleze mutu kosala mutu mabe bible epekisa biso yango kotuka moninga kokoma occasion de chute mpona moninga alobi soki booteka basha na bino bilanga na bino bokonte bajour ya jibile oyo bokonte alakisi bango lolenge nini totangi na bible nde nini bokoki kosala de peur que oleze moninga pourquoi alakisi bango po ke moninga amiswama mino te po ke moninga amituka te yango tokoki kotyango na génération na biso siko eza na bato mosusu elateli na ye aza kolata po atuka baninga ndenge aza wana alobi nga ntango na kolata boye nabakisi boye ekozala moko te ekozala moko te moko te pembeni na nga donc kolata na eza po aprovoke baninga ekoza mpe bandeko na biso basi moninga abala aza na mobali na ye azwa yo camarade na ye accepta yo bongo mokomona moninga na biso bainvite ye pa camarade na ye na ndako ya libala na ye ayebi ke aza na banzoto minene modele akolata po kaka leze moninga atuka moninga modele ya kolata devant mobali ya moninga alingi mpe moninga atomboka te omona ndeko na nga yo yebi ke nga aza mwasi ya libala ndeni okolata biloko ya boye eza mwa occasion de chute mpona mobali na nga yo ozoya na ndako na nga ndeni okoya na bakilote na bamini jipe boye ndeni okotika nzoto libanda ndeko asiliki mpona nini nga naza libre te ya kolata ndenge nalingi mpo nazoya na ndako na ofo nasala nini mais non mpo ani olika otuka moninga otia ye mal à l'aise na couple na ye wana eza intention nini mpo bayebake yo moto oza na nzoto ya kitoko mpo bayebake yo moto oza capable ya koséduire mpo na nini moninga alakisi yo gentillesse yo ye mpo oleze ye otuka ye bato mingi baza na lolenge wana bato mingi baza na lolenge wana aye kotekela yo eloko aye kotekela yo voiture ayebi ke voiture wana eza na bampagne eza na bapagne ebele bapagne ebele eza na kati ya voiture wana ye abombi alobi ye soki kuta olingi meka voiture yango yo poke omeka yango otambwisi yango kaka otourne oyebi te voiture eza nango kitoko nzoka nde voiture eza mabe nzoka nde voiture eza na bapanne après ntango yo kosomba voiture wana otambwi nango sikoyo journée moba oremarke bapanne wana yo so signaki papier akomeli yo problème kotekela moninga eloko te mpo oleze ye ngambo nalobi te bible mtelobi yango kosala likambo moko te
po oleze moninga otuka moninga. Kosala makelele moko te na immeuble po otuka moninga. Bato mosusu ba immeuble mosusu ezala ngo ba eko esalama nango libela. Osala nyonso ba eko ezali. Ça aussi c'est un problème. Mais yo kosala eloko te na but ke otuka moninga. Nzamba boy to betsa baninga mabaku. Nzamba boy to zala ba occasion de chute pona batu musu. Ata pona bana na yo, ata pona mobali na yo, ata pona mwasi na yo, ata pona ndeko na yo. Net ba betenga lisolo moko ozana mwana za maladi, azana handicap makasi. Nzamba yebi pourquoi pesa ki o mwana wana. Kita yo koluka ba solution ya mwana wana. Mais okosala tout ndeko azwi sikoyo mwana wana aki atikeli atindeli ndeko na lobi yo zwela kai azwa de ya ba médecin ba ya banda de ozwa traitement nga na zoya abanda déjà kozwa traitement nga na zoya nzoka ndako si ndeko na ye bandeko azwi charge oya ye apesi ndeko na ye ye atikali libre azosala vie na ye aza koleze moninga atutisa moninga mabaku eza mabe makasi ndeko suko akomo benga ye ndeko nanga bando tindaki mwana lobi ozoya dans une semaine ndeko a changer ba numéro tout ndeko suko na poto asalaka po asala ndenge nini ako s'en sortir ndenge nini na mwana wana mukanda te a déclara ye te eloko te ezalaki ke bomba ye na ndako une semaine ye mutazwi kokoma liboso biso tozolanda koleze moninga pona nini koleze moninga bandeko eza pasi eza na bato mosusu pa yebi ke mwana ne aza na sorcellerie akoloba te ke mwana ne aza na sorcellerie ye moko ayebi ke mwana aza na sorcellerie mais atindi ye pa ndeko ne asali makasi atindi ye poto olaluka délivrance nano ya mwana ya kosala makasi atindi mwana wana poto po yo osouffrir na sorcellerie wana mwana na ntango akokoma bloke bino asali bino nyonso ya kosala ye aza na avandi ne na kimia bandeko yango fo tosambelaka makasi nzambe apesa biso motema ya koleze bato te nzambe apesa biso alekisa biso banzela ya tokutana na bato aboye te bato balezaka bato mingi bazwa ba AVC bakufa likota mosu ya langage mabe olobeli moninga eloko moko boye oleze moninga azalaki fragile asali pe AVC akufi moninga asalaki obolamu moko boye ozongiseli ye ingratitude na ba injure donc ingratitude plus ba injure plus kumurmure ndenge tolobaka ke est-ce que ngam natindaki yo o edenga ngam natindaki yo o edenga ata po edaki nga te bato mosusu balingaki koedenga maloba ne kosala motu pasi omona pe moto akufa likolo na yo parce que olezaki ye nzambe azopekisa toleze nzambe azopekisa toprofite pe na baninga oyebi ke eloko no ozoteka eza nango mabe me lokolo olingi koprofite na moninga ale ozwi eloko moko ya mabe obakisi yango prix oke kotekela moninga elamba olata osomba yango ta mosusu 10 francs olata moke otekela moninga na 25 francs eza mabe yo olata tekela moninga ata na 2 francs 3 francs elamba so olata ekomi tombola eza mabe makasi bandeko na nga nzambe apambola biso
nzambe apesa biso motema moto oyeba kobanga ye tozala na crainte de l'éternel totambola na droiture nzambe apambola biso.